mabe. Vous comprenez? Donc biso ba oyo parce que nazo ninga penda nando ba penda tipo et ya koma ba ya bimira nga ba sela nga ba live tout ça. Fait todo solo na biso to solo mo sa cœur ouvert to solo là. Omoni ki mama présidente wana. Biso ba oyo pe to contribuer pour akoma pe mama présidente. Ah bon? Ah oui. Vous comprenez? Mais sikoyo kozanga koyoka conseil nde mutu esalake mama na biso akoya combien de fois te ngai na conseiller ye na biomoni batu oyo bazofinga yo tusa banini faut kuafrontaka bango imili toi mikitisa bukano mapeka me nzambe akotombola yo kende vers bango laksa bango ke kofinga yo bazofinga yo to nini tout ça mais tant yo qu'est-ce que vers bango au mona ba obongola ba changer pe langage mais veut vandam koloba ke bondo soutenir bo soutenir makambo wana ko za président ba golwa bino mo to bondo soutenir bo mene ko s'attendre na nini exactement mutaza na poste wana sala bon to bondo s'attendre ga que non parce que tant ba bengi yo président ya ba golwa donc exact pour que o gérer communauté wana a gérer bino que au gérer en sens que parce que tant ba tché wana exact pour que o ataka kimia quoi o coordonner ba événement oyo ya faire gola très bien bon na olo ba teke non asala musala mabe non asana e musala kitoko mais omoni mutu tanga zano na isika wana te alukani ke ote bo soutenir nga en tout cas omone no toke na bien tout ça banini alors tant to soutenir mutu to commission na isika wana mutu siko asali nini mapeka épaulette vous comprenez donc mutu akomi mapeka épaulette donc mutu alingo yoka susu batu te et puis na direction oya bana memela makambu donc en fait nga déjà et bana déjà ko sepetsanga te parce que yo za wana po o réunir batu mais soki okomi ko sala biloko po e diviser batu alors na mona déjà que awa place nanga eza souté et puis avant nga na bendana nazaka mutu liboso ya bendana na groupe wana na lansaka toujours message po ngata on a lobaka batu mo ba sisisa na lobaka te nga na lobaka toujours na masese na lobake tana ko bendana nga et puis yemo ka comprendre que non mutu yo a mo bendana parce que babylone na bango na baneko sa derrière soute yemo ko pena live mo ka lobike na moni pena ke vandam a ko tika biso idama loba na ye yemo ka loba parce qu'elle a senti ça. Alors, ce qu'on a eu, ça va nini kino 2025, mutu na mutu atelema na maya misu ya bougie na ye. Mone lo na kwake la bango. Na ebite soki ba comprendre ka e, soki ba comprendre te. Na ebite. Allez, à partir de wana na ba live nanga, na koma ko koma message wana. Que mutu na mutu na 2025 akotelema na maya misu ya bougie na ye. Mais Vandam, mais par na kokato mutier mais la monaka moi vague mo boue salamaka moi mouvement mo ngaki salama juste après qu'on démissionné à maman Bernice pour nga bo pesa ma charge wana est-ce que c'était une chose qui vraie tout ça ba rumeur ou c'était vraiment une réalité ngai ça non makambo wana ezalaki makambo ya batu oyo nazo benga ba mabanki bato mafinga créer eloko na bango sans consentement ya Irma yeba eloko te nga mongutu tant ba créer eloko na bango batindeli nga mais makambo nini nga na omona na tuni bango question est-ce que Irma aza au courant ya eloko oyo ote ngabi mais comment mutu aza au courant te boke de soi photo na ye bo bambiki et bo poster siko soki ye moko amoni yango ou bien atomboki asiliki
Bomonte que okende bien te. Ote bon il faut que tu sautes ces mères wana tout ça banini. Irma batu innocente. Donc mwana batu alia na ye beurre ya likambo oyo ayebi na mutu na makolote. Donc eloko wana na ye bate banani bazaki ba commanditaire ya affiche wana po basala nini baluka ba dégager mama na biso wana ozomona sikoyo na nsima nango Irma afingama na niveau moko ya kosakana te tala niveau yango place mpenza na koma bamakambo ya kofinga oyo donc apelisa réputation ya mutu na likambo oyo aza innocente yango alobaka toujours omoni tokosana emona loyenge te TikTok ekomozwa biso mutu nyonso tosalaka na se ya moi oyo il y a un salaire. Alors, toujours. Donc, c'est comme si les gens oublient vite. Il y a un salaire, tôt ou tard. Balapida Irma na niveau moko na yokana mawa. Mais na Ipsara Irma ne répond pas. Mais vieux, Mendeti, pardon de dire maintenant, on va appeler mon conabino à ça la promotion artiste. Comment on a un débat de par rapport à la promotion salariée artiste, je sais que Bino vous a voté à London, Boébani Tamousou moins bien. Comment est-ce que Moutarosa la promotion artiste, mais Bandero Moussou Bazo, Philippandé, Bondé Bakinane, Montolo, que apparemment, qui fan, vous appelez un problème de nos personnel, bon moment là, si ma bagolois, vieux Vandam, peut-être, vous avez un problème de Moussou Bagolois, au Boébana Bango, mais aux autres. Si la nana bango attend sous la néga si qu'on va faire, tant que vous avez un problème personnel ou pas. Parce que là on n'arrive pas à comprendre. Ma monnaie est si la raté apparemment. New analyse. Au moni babilo koyo, TikTok koyo kakoyo. Nega na biso ke batu mususu bayela ngo pena ndenge ke bakoma ba star. Eloko nde ezoboma makambo mingi yango wana. Mutu oye fan, zala na yo fan moko simple. Mais tant yo ye comme fan, oluka o comme star. Nde yango mutu ezo créer ba biloko. Ozomona. Siko nga biloko wana. Soki na moni okomo toucher ba point sensible nanga. Na bendi nsoto. Donc, plus de contacts. Donc, voilà. Nga na comment au gérant on ndengwana. Donc, en fait, c'est un monde moko compliqué. Donc, on a invité sur le rôle bani. Très compliqué. Moutou Moussousou a oya. Aye à s'approcher na yo. Ponini azwa lupemba. Tango azolu pemba ale akomi sikoyo ennemi na yo akomi sikoyo bundisa yo bosa siko guerre na ye oye sikoyo akoma star en fait eza makambo ngana kutana nga eza na batu oyo ya bato bayebi mutu aye penza na ndenge moko ya mawa ovie biloko salaka na sepela nango bamatala na lina zana yo mais bamasta mingi baosepela te na kangama na yo baolingana na bebana na yo eza langage oyo akoma lelo adversaire na nga abanda kosola na nga na telefone mais tant kaka nayi kocomprendre moto oyo nakoma deja kocomprendre ye emsu na kobenge na telefone boye amoni ayeke esone pa na ye mais aboyi koyamba otika mpe quelques jours eleka peut-être akorapele yo arapele pe te et puis na ye mpe na live moko na rapele ame ndeko nabengaki yo sikomonaki apele na nga te ote nga bapele ya bagoloa na alinga na bi papa ngai okomisi nga susu bapele ya bagoloa
Et j'ai compris directement que Montoyo, objectif oya yelaki akanga mananga, qui a réussi à Zuyango, c'est quoi ça, Luka, Negeni a bébé nanga. Très bien. Alors, si vous avez compris, vous avez compris, vous avez compris, vous comprenez? Alors, Moutou a commis un peu de live, comme peut manquer un respect, ou bien bien en la combo, mais à se permettre de place à battre, bila benga, moi na wana, nga papa mukolo boye, mukolo na ye, a que no benga nga, moi na wana, et puis à ce bake, nga na fulaye. Eh, mukilio. Bino banga bena makamute, po nga na ya luka, yote, yonde mutu ya vernga. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup, Levé Van Damme. Je pense que toi qui n'as pas na fin, Levé Van Damme, tu as un peu bandé comme sous pour la question sur Bozan, vite fait, mais on a juste après, tant sur 2 ou 3 questions, tu as les gâteaux, tout à côté live, et ça l'a bien. Donc voilà. Levé Van Damme, ce que vous avez loko oyo, au Senga, étant Gaulois, na bandé couture, ba Gaulois, pe ba Hollanda yo, au bassin, pe ba live, so ba Hollanda biso. État ma hôte per ba panel ou ba conduisant ba live, je sais pas de quoi vous allez nini au sein à ba Gaulois, peut-être ba améliorer pour bien sûr couper sa image bien et artiste et puis abino mo ya kanamé. Voilà, une très bonne question. Omoni yesu tango ayaka na mokili, ayaki pona batu ya malamu te, ayaki pona nani batu ya mabe. Dans le bin de mon aponani, Gaulois, il faut comprendre que Ferré a besoin de fans. Comme Gaulois, Binomoko, et puis il a aussi besoin de fans ou bazali amoureux de la bonne musique. Mais tout comme ça, artiste na bisoté, tout comme ça est ennemi, il y a des artistes mususu to, il y a des fans mususu. Ou baza ba non Gaulois. Et puis tout comme qui s'arrête que Gaulois a que na live il y a new analyse, to na live il y a nzungu, to na live il y a nani. Artiste a besoin de artiste a besoin de vendre ye. Ndenge Yesu ay mwana nzambe ayaka pona batu ya malamu te me batu ya mabe po abongolisa bango mitema, babongola mitema na bango. Ndenge pe biso ba Gaulois photo ya pas ba new analyse parce que ba new analyse ba lokola ba net. Parce que nga na yebi new analyse aza wargo. Warrior Gaulois. Wargo wanga mai wana. Aza na wargo. Vous savez bien mo yinela ye pourquoi? Parce que aza wargo, il a choisi. Acceptez ça. C'est comme pourquoi bino bolingi bo obligé ye oyo bino bolingi ye azala. Yesu ayaka pona bato mabeti. Alors botika pe ba Gaulois ba kende pas new analyse parce que pas new analyse pe ba Gaulois ba ko bongo lisape ba warrior motema ba yepe ba komi pe ba Gaulois. Donc voilà, artiste azana besoin ya ba tutu. Lelo to komo mona bandule komi kozala reporter pour nani. Parce que besoin y a un esprit moko ya bien tie au faire gola ou rien. Et mieux le bani. Faire n'a pas seulement besoin de Gaulois. Il a aussi besoin des autres fans. Il y a un orchestre moussous. Tu vois, comme ici, que mutuna ndaku na bango. Peut-être qu'il y a un peu de salagi qui est ou bien mon pao. Batuba basoma ba bié belete.
Mais bobo sanate ke oyo bozo lona au bout un jour. Qui pouvait croire que faire Egola concerne à Libreville va vous reporter en. Pourquoi? Parce que les billets, ils sont limités. Non, non. Hey, yoka. Il y a un problème logistique. Papa. Mon pao. Il y a un moment où bagoula bazo tumboura tam supona yo. Tu vas répondre. Tu vas dans la poste na lobate. Et je te tengi na yo ba publier ma billet. Hey, yoka kasina na yebisa yo, na chapenda clair na makambo. Nazura exemple mon pao. Mon pao ba yebi biso. Même raison qu'il y a un problème technique. Donc, j'ai trouvé ça, c'est faux. Donc, on avait vendu, mais ça pour moi, billet. Il y a un problème à billetterie. Alors, c'est de la même façon. Dans un concert à faire à Libreville, c'est le même problème. Parce que, au moni, nous analyse. Au moniteur où faire à chez date il y a Libreville. Bato a poto awa. C'était la tête. Est-ce que vous avez mangate? Très bien. Bato ya poto awa c'était la tête. Bato bakoma yisiko osanini. Bakoma senga chela biso date na poto. Et surtout tant où fallait à eko tcha. Stade de France. Il m'a dit bagulo mafuta. Tchela biso pekaka na poto. Oh, tchela biso pekaka. Tobeta face à face. De bango to bakomo senga geno. Tchela biso les deux mains. Face à face tobeta na. Ba ambeta artiste na ndenge moko. Pour artiste, asala toujours sur demande ya ba fan na ye. Artiste atali alubi, c'est que ba fan oyo baza penda déterminé. Artiste abatosali nini atie date. Tango artiste atie kaka date ya poto. Obi ke bana poto tout babosani ke nous avons la date le 27 dans Libreville. Nous analyse. Babiye somba mate. Au moins, ba réseau wana ba tient la lettre tout ça banini. Ils ont une couverture. Parce que ba oya ko lobate que notre teki ba billetté. Pour il faut sopa. Mais est-ce que tu penses que Bagola Bazalaki à l'auteur te au sombo ba billet? Est-ce que tu penses que Ferrigo dans ba fan te capable au sombo ba billet na sa pour no beta salo à la 6000 place na Gabon? Surtout la logique de Zolo. Bon, na yebite, mais oyo biso tozomona yango nde tozolobela. Vous comprenez? Ni analyse. On dit depuis ma posta date wana. Même na kata Gabon kuna. En tout cas, à moins que je me trompe. Natika no mona live ata ya mutu moko te na Gabon kuna, asa la promo. Ah, Vivanda. Ah, vi. Mais ngana obetaka pembe. Natikali komona ata live ya mutu moko te kuna baosala promo ou bien balakisa biso ndenge makambo kuna ezoleka, rien du tout. Tomoni kaka na ba TikTok na biso ya poto awa na oye ya Congo nde babanda kolobela biso nyonso pe tobanda kolobela même nga moko na banda kolobelaka na ba live na nga. Mais vu mon carnaval te. Na Gabon. Oui, carnaval me semble qu'on a une image ezali, je sais pas. Ah, bon. Na évité, na mutu. Na ko se tromper, mais en tout cas, ngara tikali ko mona ilokote. Na tikali ko mona ilokote. O ngana olo bagaka o ngana yebi. Na tikali ko mona ilokote. E ngana beta sete na ba live nanga. Awa tozui accord arena. Tobosani que tozana le 27 décembre. Magoloa to somba babi. Bala flongani sona bana sala. Sona ye na je suis configure. Soit na bani na fere ou soit na bani na kofi. Ou soit na bani na kofi na sugisi na fere.
na banda kobeta toujours c'était nango. Donc makambo elalaki, makambo ezalaki bien te. Zomon. Bon, ezali avi Vandam, ezali nae. Donc pour nae concernant report nango, ezali par rapport à manque achat babillet. Bon, je sais pas. Zelana continue new analyse. Batu, surtout bana poto. Ba sepelaki na bangote. Na date o ba bimisaki na Libreville. Parce que bana poto ba banda ozelaka ba date ya mikili. Utia pression et par artiste tout ça banini. Achela biso sope Parc des Princes au You Arena. Tobeta na kaka fara les 2 mains. Sikoyo, ngana na question. Sikoyo soki faire achela biso les 2 mains ou bien les 2 mains fara ou bien Parc des Princes de bobanda osenga. Sikoyo na accord Arena oyo artiste apesi biso. Babillet oyo après vente sikoyo itelemele biso na zolo ezoko aussi la te. Sikoyo, Parc des Princes, to You Arena. Ndeko ngabo sala miracle, n'habite so ngabo sala miracle nini? Parce que new analyse. Au moins na point naza vraiment sérieux. Naza vraiment déçu na ba Gaulois. Surtout ya poto. Parce que mais osa déçu na ba Gaulois ya poto dans quel sens? Oui. Parce que ngana lobaka toujours na banda ko loba depuis kala. Et mobondo yo to lobaka mobondo. Nakoma okota na doute. Que mobondo oyo eza mobondo moko illusoire. Mais osa Gaulois, mais quand tu dis ça, c'est choquant quand même. Oui, c'est-à-dire nanga moko y compris na anakat. C'est-à-dire, mon bondo moko illusoire. Bon, ngana monaka, peut-être mon bondo penda solo, il a rendu la kin. Pas ma Gaulois et Kinshasa. Ba Gaulois et Kinshasa. Parce que na kin penda soki ba tien ndoule, ba na kin penda ba laksa biso ki non, ba saraka mon bondo. Mais na poto awa to leli ba date. Premier lot o ba tien biso ya pré-vente. New analyse. J'avais de l'espoir que Boroyo tombe dans dada dans peu de temps. Est-ce que à un moment donné, si je t'ai bien capté, est-ce que vous êtes déçu ou au bandé qu'on dit maté que babillet ego en alanteur ou ils en angolelo? Naza déçu dans le sens que babillet zo kende tendenge to bandé ko isaki. Ok. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu lobby que tu as mon bondo. Comprendre nuance wana. So tu lobby na bisote que tu as mon bondo, na ko comprendre. Mais tu lobby que tu as mon bondo. Ça dit beaucoup hein. C'est comme mon bondo ango, tu so poka makambo tendeni. New analyse. Il y a beaucoup de Gaulois tilelo yo nan basonda billet. Crois-moi. Ngana yamba Gaulois na live na nga. Mutu nyoso bana matana bana tuna ndeko nanga osombi biye. Na okapenda mutayi singa yo tengana na sombi te na ozela le 15. Webi ke na seka na live na seka na bi. Yo zo c'est la le 15% ba biye. Pour ni ka le 15. Ote ba futanga le 15. Ngasko na lutuni na bi siko yo uzaka na économie te. Osalaka oui na salaka. Siko uzaka na économie te ou bien place moko bomba ta mbongo tout ça banini. De yo so mbongo ikoti ya le yo so li de oboira atanda mute. Ote vie vandam na osomba nga tout ça les 15 na osomba. Et puis ndeko wana ayape pa na yo na new analyse. Bon, na utanga kombo na ete po ebi mama bete. Ayape na live no mukolo moko siko na live ampe ngape na zalaki. Oposa e keso ana ndeko
est-ce que sombi billet accord arena aloba utena na sombi te a somba le 15 c'est que tant on va non de on réaction de gagner c'est au ganga dit ah ouais on dit ma quitter que au roi vous soit réponse wana mais ezala qui vrai alors ce que ba golo ndenge wana bazatala ebele bazana bango ebele wana balingo somba ba billet te na yebite na esprit nini lokola ikoma nango bato batindaka bambongo na bapaypal na bacagnote ntango bakosomba babiye bakokabolela bato babiye nayebi te soki yango nde moto ekoma kosala golwa bolembu wana ya kosomba biye parce ngai nalobaka meme ata so bakokabola babiye mais yo étant fan achète d'abord toi-même ton billet parce que tu es fan moto moko te abengisa yo moto moko te akomisa yo fan ya fere oya yo moko alors yo moko somba billet na yo et puis babiloko oyo kosomba babillet kopesa bagoloa fo totika yango babillet tosomba tokokabolela ta baétranger ni analyse moi le jour de l'ouverture de la billetterie j'avais acheté 5 billets ya fausse 5 billets wana nasombaki yango pour mes collègues du boulot 3 mindele na 2 jamaïcains parce que na pesaka bango ba billet na époque ya you arena ta on asombaka 43 billets na pesaka bango ba billet et ba se préparaka bazala déjà prêt pour ba ya concert mais ndenge ka makambo ekendelaki tout ça banini donc bamonanga aventurier moko akosakana te heureusement que babillet na bango ya bavol tout ça banini na bahotel na bango bareservaki donc basombaki yango avec assurance baremboursa bango bambongo na bango alors cette fois-ci ntango accord are na ye nalakisa bango so affiche nayebisi bango cette fois-ci tout est ok donc eloko moko ezala te alors so bokosepela boya concert alors je suis prêt ya kosombela bino babillet babi oui y a pas de souci nga bina somba ya esomba nde nasomba 5 billets wana jour ya ouverture ya billetterie et puis distribue yango mbala moko donc nga ndenge naza boye billet oyo ya nga moko na nasombi te donc pour vous dire que non nasilisi mpe nanu kosomba babillet te à part les 5 oyo nasombaki na kaboleli baétranger donc pour dire que totika babiloko ya kogolwa okabela golwa billet te totika eloko wana tozoboma nde cope tozoboma cope tozorendre bafanatique mosusu bafenéant torendre bafanatique mosusu bakoma basopeka sombelanga pesanga kabelanga totika eloko wana bandeko na nga bokuranga totika eloko wana golwa soko sombi babillet na yo ebele lukata baami na yo ya bamboka mosusu pesa bango babillet mais ezala sûr que non bakoya ndule. Mais vu Vanda, moi je suis quand même choqué quand tu dis que les lots au remettre mon bondo en doute na bato poto mais tout le monde a dit que ça rien à bagolo baya mon bondo baya na ING et tout est-ce que tout le baté peut-être ils a concert ils en ont opéné en musique avril les a musique tout peut ça peut bande autant on a tout contrôle il y a vie financière na tout pété na habité côté on est-ce que vous pensez qu'il a monté pour réfléchir avant de faire ta sortie médiatique? Une très bonne question. Nous analyse. Dernier concert au Beta Guac. Na ING. Ouais, Belgique, ouais. Na Poto. Alors, depuis le Beta concert, ça fait combien de temps? Ah, depuis juin, hein, ça fait longtemps. Donc, il y a 6 mois déjà, en gros, 5 mois, 6 mois. Alors, bah, oh, c'est comme Bandavo Tungisa, artiste, Tchela Bisso, Dats na Poto. Et ça, banane. Bah, Gaulois. Donc, ce qui vraiment mon bondo, ils ont la solo à na Poto, c'est que, bah, bien, n'y a pas prévente, au premier quota, bah, Tchaki, n'est aussi ça qui a.
crois-moi, new analyse, mobondo, ils ont ramené na kini, na potote. Omoni ba langage yo, ba gaulois ba komi nango, faire gola ou rien. Biso toya bandule na binote, binote boya bandule na bisote. Et loko wana izo boma musique à Congo. Yo kanisi, tango bino bozo ya koloba ba biloko ya ndenge wana. Yo kanisi ba Kofi Phil, to ba Warrior, to ba Wera Sonic. Bazo yo ba biloko ya ndenge wana, to ba Spiritas. Tango bino bozo saboter bango, bango pe ba sa nini, ba ko saboter pe bino. Parce que ndule moko te boye bisanga ke na poto awa, ondule esala plein. Yaka ba golwa te, wana lokuta. Wana lokuta. Et puis na Adidas soto bêta 3 jours. Sold out. 2 jours. Pourquoi non, il sera 3 jours sold out. Adidas Arena, on a 3 jours, Moi je pense que on a reçu 3 fois, Non. 3 jours pour tout ça la sold out. Wana ezaki na Adidas Arena. Pourquoi? Parce que na époque wana fali auto bêta You Arena, alors bazaki na posa musique parce que musique est zonga. Ouais. Et Bishop étant tout date, c'est-à-dire il n'y avait pas que des Gaulois. Il y avait des Warriors, il y avait des Spiritas, il y avait des Kofi Phil, des Cindy Love, na bango ba Gaulois, tous ensemble, nous étions là. Donc, détrompez-vous. Parce que, preuve Zawana, nous sommes incapables de aussi s'habiller après vente. Namoni kutu bando mususu pe bazo sa ba live basali système ya somba ba billet belé namoni pe mama biso Bernice azo sa ba live azo bundele loko mingi bando ko sa ba live bo senga bando ko somba ba billet o se loko mabe. Mais est-ce que Vandam, est-ce que implication artiste zo zelani na marambo tout parce que ba billet ça peut concerner est-ce que Masai production ou Azali producteur événement ou est-ce que tu penses que ça musana bango vraiment bien par rapport à la promotion à concert? Bon, et là mususu bon, artiste Boutou a un problème, c'est parce que artiste c'est pas un produire. Donc il y a un producteur. Alors le producteur doit faire son travail. Parce qu'on a comme l'impression, le producteur il a fait malinga ko utiliser mingi ba fan au lieu que bango sala musala na bango. Faut pas chapa ba paquet ba bimsa mbongo pour la promo. Ni analyse. Omoni Mopao, ndule ya ING. Mopao a annoncé ndule wana l'espace à 1 mois. 1 mois. Artiste mona na sala eloko ndenge wana te, mais Mopao sala yango. Et puis tout le monde a dit les résultats. Vous comprenez? Et puis, dans la promo oyo Mopao a sala ki pona ndule na ye. Non mais donc il fallait kaka azwa audience ndenge wana aleki na ba chaîne étrangère amansi ba banderole partout donc on sentir penza que non Belgique ezalaki penza inondé na ba banderole na ba pub partout. Je crois que mutu moko ako contredire nga azati. Alors, les producteurs à l'élo, ils ont un balarté. Au moment où ils ont en charge, mais ils ont utilisé les fans et les artistes, ils ont boulot dans la place. C'est ça aussi le problème. Alors, si les artistes il faut pas imposer à rapper et l'autre, et pas il y a des producteurs qui vont produire. Il faut pas faire un bon enjeu. Très bien. Parce que quand ça va que bango va gagner un bongo na sima ya artiste mais bah ça les dépense. Non. Ça n'a pas les en général par rapport à cet événement le 4 avril 2026 Ferrigo dans l'accord Arena. Ozomona ngoni déjà événement on a eu une expérience il y a aux ans pour soutenir cet artiste Ferrigo là. Par rapport au concert toi Beta
tout le que par rapport à l'analyse aux osala, tout le monde aux olobela. Aux hommes, on a le seul concert où ils ont dit mingi na terme à ça va bien. Oui, ils ont dit mingi na terme à ça va bien. Tout à vente va bien. Dans ce sens ni. Parce que tout bon sanateur artiste azana badat. Azana na date te watu biniselizo. Mais azana badat. Alors ce qu'on va date au msusu na poto zwango, ils ont dépendre na accord arena. Ndenge nini to sombela. C'est ça en fait eux ba fan bazo comprendre te. Soki to teki accord arena o bien te. Siko to ko ba date msusu ndenge nini. Siko to bana ko senga ya nga na zoloba. Tu za kama kasi na ko senga. O tshela biso ka double. Sinon, ça va être double. Mais ce qu'on peut pas être double. Il faut vous vider dans nous. Quand on va être dans date, tout senga tout un artiste. Quand on artiste a une date, on sombe comme il y a les koukouma. Si vous on a la live Nicolas qu'on a nazo attaqué par Gaulois n'andenge que boza batalo kuta. Bozo koka kosomba ba billete makambo ezokende te ale bakomi baraison nini oh non toza na mois de décembre yo baraison hein? Toza na mois de décembre eza mois ya bafete tosomba na janvier nayebi te fete yango oyo bagaulois oyo bazosutukela lelo oyo tolia babonane tolia babonane tolemba kutuna kolemba nayebi te bagaulois bazoprépare basomba nzoku mpo balia na bonane ou bien to ndenge nini mpo ndenge atoliaka mikolo nyonso ndenge apeka tolia na bonane eya nango mpenza spécialité et je ne pense pas que pour yo olia bien na bonane il faut dépenser 200 € pour olia bien mais non. Billet à force, il y en a 55 €. Il y a pamba. Si on a 55 € sur les billets, on a empêché de faire bonne année. Ah, on a bowling à bowling Mais je Vandam, est-ce que par rapport à la logique aux Anango, aux Oloba, parce que on est plus de 316 personnes, tapoter live, s'il vous plaît, tapoter live toujours sur la nave Vandam. Mais est-ce que logique aux Olobela Oyo, parce que dans la langue on a début le mot qui est très important, bah, discours ou communication, il y a certains communicateurs il y a fait rigola que tout ça on a poussé à faire et bah tout soucheter. Est-ce que tout le monde et le mot peut quelque tête et bah tout va manière que soutenir faire rigola et l'événement où il est cas. Oui, bien sûr, parce que bah toi on va aussi sentir lésé non? Que ah bah goloana bah ça bah impoli. Bafingaka batu bamanga batu ba respect bafanda pe na bandule na bango tokoyaki ngana mataka presque na balive presque tout ou bien na ngana se na balive ba kofigol et ba kofifil na yoka ba maloba wana na mataka tu na live moko ya kofifil na kombo ya vivre naturel. Le matin, à la live, on se présentant, je suis Kofigol. Baya mabe. Oh, yoza Gaulois. Nabite, naza Kofigol. Nabi, nalobi bien Kofigol. Siko yo, bino bozui, mon anga Kofigol, bo diviser en deux. Siko bo tiki Kofi, bozui ga Gaulois pour nous. Gaulois pour nous. Mais ça va, oh, ils ont une idéologie là. Vous comprenez? Je soutiens Kofi et je soutiens Ferré. Oh, bah, Gaulois, bah, finga rabatu, bah, tout ça, bah, nini, bah, concerne binoto, bah, na oya sous-soute. Et ça, bah, maloba, oh, ngana yoka. Donc, les locaux, ils ont bon ma cop. Mais combat oyo zobunda oyo parce que nous sentir la carte na yo. Vous avez tellement envie, il y a réussite, il y a concert, au biso tout au soutenir,
et Simba le 4 avril. Bien sûr. Voilà, qui est une légende, il y a rumba congolaise. Je pense que Azo mérité réussite totale dans l'événement. On a posé la musique, on a représenté. Mais est-ce que souci non aux anango oyo? Que ezara par rapport à Kigolo Oyo Zali, to par exemple, mais on soupene bazoloba, ozo sala yango na manière moko ironique pour na ko humilier ba Gaulois, pour na ko humilier image ou ko bebisa image artiste que ba fan ni baza incapable de songo ba bié. Est-ce que ozo sala on intention nini souci aux anango to combat ozo mener pour na ba bié le 4 avril? New analyse. Na olandaka ba live abat mususu yoka mutu azoloba keno ote babiye na biso tekama etekama nango bien ezokende bien. Moi je crois que langage wana ekolembisa batu basomba babiye. Il faut kozala na ba stratégie okoyaka teke oya olobaka et puis eloko ekamusanga na mona na ba live ya bagolwa bazo chanter la victoire avant la guerre en disant que oh tobeti déjà deux catégories épuisées batu basali la fête mais c'est rien tozana no musika babillets ebele babillets après vente ezana noana et les autres billets restants ici qu'on a un bâtiment makambo yake ne bien te zoke de faux. Il fallait déjà aussi sa pré-vente oyo babiye wana few pop so ezala ki lo ya 11k to 12k il ngeza la avancement moko ya kitoko mais siko tozo tepa kaka na babiye ya pré-vente ikomeli biso ngambo pona kosilisa. Donc, boya na langage moko oyo ekoki ko pousser batu vers la billetterie, basomba ba billet. Pour te le baki penda objectif, un Gaulois, 5 billets. D'accord. Mais mingi bossa na binangote. Mais est-ce que est-ce que vous ndenge moko te yo so gana peut-être mbongo ebele na poto ndeko moso aganya mbongo ebele te. Oui, peut-être sombi un billet ou deux billets. Après, ce que je suis là, au Yobaxi sous billet msusu, au kokisata 5 billets na compte na yomo. Mais si comme makambo yo, ni analyse, au senga ezara toujours facile. Mais au réaliser, c'est comme difficile. Je crois qu'on a eu suffisamment le temps pour se préparer tant au sein à faire chez la bisodate. On a mis toujours question. Est-ce que Batuna Poto Awa Vivaka na toni jour ou comment? Est-ce que Batu Bazalaka na épargne ou bien Bazalaka na épargne? Pour Moutou Azela Kedon, Nana Osomba billet na janvier. On peut avoir une fête en décembre. Mais quand on commence en janvier, on va sur le langage et changer raison sous ce roya. On te outil na ba fête en décembre. Si on te donne un piaka, on a en février. Bah na ok les gars on a type de comme mars. Donc on va au sala solde out. Na ebande libazalaki. So billetterie fungwami donc ne mobondo to sala sold out. Si vous avez changé sous le langage, vous avez billet, vous avez manango, donc vous avez malembe, est-ce que tout ça a besoin de tout ça la sold out? Oui, mais vous avez changé. Vous avez changé à maloba, mais quand vous avez changé, vous changé à maloba. Vous avez dit que vous avez bagolo. Vous avez dit tout ça la logo là, Adidas Arena. Si vous avez dit que ça donc c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit donc nous avons dit que nous avons dit que nous souffrir aussi ça va dire. D'accord.
Et puis, nous analysons pas le mot. Et puis, bagolwa mingi, batami na sima, ya affiche, ya faire gola na ba profil na bango. Yango na obenga bango, bajara baba, ya ba fan wana, bazi ba affiche ya faire gola, ba mi lati na ba profil na bango, meti lelo ba biye ba osomba te, bango wana nde na obenga ba mabanki, o ba batami na se ya matiti. Omonde li banki ya batama na se ya lititi, bache ba biye bache photo ya fiche ya fere, ba lati yango na ba profil na bango, mais ba biye ba somba te. Mais le vieux Vandam, est-ce que... Alors, c'est comme, on a lancé un défi, moko. Tu as vu la mission déjà qui est fait à cette date, accord arena, et au Bétama. Alors, bolongola, ba affiche wana o bolati na ba profil na bino, bolata, ba affiche ya ba billet na bino, bomba kaka barcode. Bomba barcode. Alors, c'est la mission capture ya billet na yo, na katikati wana, et puis, kombo na yo pe, emonana. Wana ndi na rondi mabino. Mais le vieux Vandam, est-ce que les lots où you bande ou basé belé bolanda biso baza ebelé basta poter live au sala bien toujours sur la marambo parce que moi ce qui m'intéresse dans live c'est que les soucis on a sentir na kati na yo pour na bande ko basomba babié par rapport à la polémique ya bagulwa o boza nango eza famille na bino boza clan moko ngana ko maîtriser ngo bien té. Moi tout ce qui m'intéresse eza pour ça on a zomona na kati na yo basomba babié yango même na ba vidéo na ngana sala na tinda bande ko basomba toujours babié. Même na YouTube na biso na nyo na DSTV bande ko bolanda live au pekuna na aussi na bande ko basomba toujours babié. Mais est-ce que les lots Vandam par rapport à message musupe na zomona bande musuba zo komela rapide na privé que faut babeta yo o que de sous concert wana fait rigolater. Est-ce que ozo bangate batu mususu oyebite ba ebi mususu ba tia blungi na monter na ba TikTok. Est-ce que danger wana ndozo ngo mema yango bongo ezo bangisa yo te que ba ko menacer pe ba simba yo pour un message même dans les commentaires tout le monde. Est-ce que moi donné zo bangisa yo te na combat ozo ngo meneo? Bon, une très bonne question, na fanda bien new analyse. Au moninga ndena aboy. Na ambila ndengo moninga. Na ambila. Nazala na linga olobela ngo pendate. Nazala ancien PSP. Vous comprenez? Bao bayebi. À part Moussa Nangaya, on a ça dans Molière. Ngai muta ko iko intimider ngate new analyse. Omoni musique est la bitumba te. Musique est la bitumba te. Musique ezali esika oyo batu bayaka basangani babina ensemble basepela se divertir. Musique est à la place ya mawate. C'est pourquoi bino bolingo komisa musique ya bato le padre et baluka place ya mawa. Yo analyse. Billet. Eza mbongo na nga mutu osomba billet. Mbongo na nga mutu osomba voyage na nga. Et puis mbongo na nga mutu ekobuke hotel na nga. Oyo amoni que a se porter garant et a obeta nga et na ya ndoule te. Ah, quelle audace. Quelle audace. Oui bien, et yana batu mususu bazaka na souci ya vie na bango te. Parce que moni ngande naza boy. Ngana yuma te. Na lo bango e nyonso. Naza yuma te. Atumbola mutu te, na provoka pe mutu te. Mais siko ngai mutu soko ye ko tumbola ngato tushenga na nzoto. Na kolakisa de quoi je suis capable. Mais na lobika ke na ambila.
faut retenir en bien. Pourtant, vous avez touché nga, et comme problème, il y a vie ou la mort. Et puis la position, on a la position à self-defense. Donc, on a faux. Ou soit tu barenga, ou soit tu n'as pas barré. Bon, on a dit parce que nous avons gentil, tonini, ne mutu oya, na internet, oya ou le babi lobela. Mais oyo alingi Ameka. Et je crois que jour wana, peut-être Ndoule wana, et aussi la Maramoko. Mais moi je conseille que musique est à la place de Kimia pour un concert on a mis les cas très bien parce que à instant on a et au Salamabé et au bon actualité même un concert donc je trouve que aussi malala badzo toza de logo ya malamuté new analyse ngana koya sans garder du corps sans mbila mais na oza mobimba oyo alinga bebisa vie na ye Ameka. Donc, na suki wana na koloba trote. Parce que omoni mutu o aya obeta mutu to sala mutu mabe ala kakate. Donc voilà. Okana zaina wa koloba côté wana yango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup le vieux Vandam bande ko bala ndabiso baza ebele to plus moi quelque bon je sais pas si tu vas permettre na bande mususu bon za te na ba question yo tuna yo par rapport ya interview au Tosali, nazo yamba, et un message nazo lancé la bande de retour, bazo la nabiso, qui a minute new analyse, azana est ouvert, tous en phase moro promotionnelle, aux a gaulois, aux a warriors, aux a fan artistes et tout, aux a concert nae, nazo fongo la vomelo quoi, nazo yamba bande, bayamba yo, ou lo bara bien, de la part de ton artiste, comme la biso, to yamba yo. Je profite pour saluer grand frère propre, les grands Boa, le patron de Boa Award depuis le Canada, la PC Mbote. Donc voilà. Tinda demande na yo comment to wembayo to solola, de to solina vieux Vandam sans kofinga message aux à la passer to on a new analyse TV et au sala bisonien. Donc voilà. Et vieux Vandam, je sais pas est-ce que tu permets à ce que on prenne bando soit sobana ba question par rapport ya mambo oyo au solina biso na live ya lelo ou soit si tu veux pas tu veux l'exercer. Non, au matsana yo, mais sauf kaka ma finga so monika mu. Non, ma finga route déjà ba kitara déjà. A route ay za rapide. A so fingi o kitara rapide donc ba modo na biso za na sa musala na e. Ba ndoko to tapoter ka live au sala bien. Oza peu gaulois, oza la question par rapport à Mamutu to suna vieux Vandam ou accompagner qui live. Si t'as une question, tu peux monter pour poser la question avec beaucoup de respect et au sala bien. Rin, bonsoir toujours quand. Bonsoir. Bonsoir, Batinio surtout basa awa. Matika. Obosa nika eloko moko to bolobeli sujet ngote mais na profiter na tenir la question. Siko pona bande ba olo ba réconciliation ya faire zone asala pa ya réconciliation na wera son pona ba fan na ye ba so batike. Wana vie ba ranta musolo li eloko wana te fongola biso na li solo ngweza ndeni. Na se na oyo. D'accord, merci. Maman, merci pour la question. Mais malheureusement, on a une distraction de mauvais goûter. Ngai, Nazolobela, accord, arena, achat babillet, voilà, et logo oezo concerné yangoana. Donc voilà. Grâce. Ah bon, Akiti. Bon, je vois qu'il n'y a pas assez de demandes, hein. Il n'y a pas assez de demandes. Pas assez de monde. Bon, les vieux Vandam, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour l'interview de Sali. Bon, il bananga ya suka. Bon, on a moins de mots à vite fait à vous la dernière parole. Ah, ok. À ce pila on peut mingi 16 toujours. Bonsoir vieux, bonsoir. Bonsoir. Ntaba. Vraiment nazana ba question belete ntaba, question pinezate. Et je pense que Bobanda Kikala, Bajara Bavie Boyaboui Baroningaï jamais.
parce que depuis abandi kolobati asi baosala nini bakolingaka yo jamais na bajara maloboloba kitoko boye parce que kaka na même lien nga mpe ekole na ngai yango oyo c'est-à-dire pour moi nakopesa oka baforce ebele je pense que na oyo olobi moto akocontredire yo kaka eza moto ayebi makambo oloba te. Pour moi un grand merci nzambe abatela yo tokozala wana nga mpe nakoya na 10 personnes na ngai charge mpo nga mpe balukaka nga kua yo olobi okoya na motu te me nga na 10 ntango meki merci ntaba ebutunga na Merci. Prestoni. Bonsoir. Oui. Bonsoir Taba, bonsoir. Merci beaucoup pour la live Kitoko. Mais tout le monde va voir ici, va voir si vous pouvez voir si la fin terre. Si toi attendez. Attendez, pas grave. OK, n'a qu'une question. Bonsoir monsieur Van Damme. Bonsoir papa. OK, question en direct hein. Direct. Tu as traité la sœur Panthère Noire de Faux Gaulois. Azana double G Warrior pendant que Yomoko Ozali Kofi Gaulois tango ser na biso naza Kofi Gol obi ki aza lokuta aza na Warrior aboma makana sima ya Ferregola eloko nito prouver que azali Warrior parce qu'il elle Azo maintenir toujours ma langage né, azara toujours mouta fait rigola. Pourquoi Azo traiter une femme qui a été vilipendée matin, midi, soir dans la live parce que Azo fait ça message moko très important na bande kogolois, la distraction y a warrior, base à la concentrer beaucoup plus na artiste na bango, mais yo traité Gaulois lokuta. Pourquoi? Bon, nga na tikali koloba te ke no Panthère aza Gaulois za lokuta na lobby bon nani mpenza okota na ba distraction te papa mais na nenga respect na pesoka réponse na mon conseil. Je crois que nazaki clair ezaki question oyo new analyse apesenga ngai nayebi ke tango Panthère ayaka akomaka Gauloise autaka epaya ba warrior selon ndenge nga nayebi nayoka bato baloba tosa balingi na ndenge mpe akomayi kodénigre fere alongwe mpe azongi na ye susu ki Gauloise. Alors jour moko tokutana ye na live moko nayoki azolobaki no asombaki biye na ye ya Accor Arena. Alors sikoyo bagoloa bamenase ye balobi na ye koitomeka komona yo te na concert soko ye tokobeta yo bamenase yango kaka yango wana nga sikota na mati na live na yebiseke te Panthère osombi biye na yo eza motoki na yo mutu moko akobeta yo te mpe mutu moko akosimba yo te kolanda bilobaloba oyo bato bayaka te na live o nakobeta yo po moto abetaka ayaka kosala publicité te ozompana ayebisaki eke te kokaba no biye na yo te yaka na yo ndule motu moko akosimba yo te ozompana mais eloko nde naloba eke Panthère azaka mpenza en fait aza sans position quoi. Donc nga na considérera ye comme mutu moko aza double face elo nde nalobaki yango wana selon oyo nga na remarka epa na ye na badire na ye